Matondo losako omboka bino. Losako omboka bino ya solo te na kombo na Nzambe ya mpungu tolendo. Olinga te kombo na ye Nzambe ya mpungu tolendo. Nzapa, Nzakomba. Akongo mungani. Mvidi mukulu. Mungu Baba. Mungu wa milele. Nzambi gao. Kalunga. Wana esali Nzambe authentique. Kombo na yango wana. Soki olingi oya importe, papa, mama, ya solo, continue ka Nzambe importe. Comme linga nyonso importe, continue. Ya solo bandeko bana somme ekolo Congo, lo sakombo kabino, merci mingi na ba obanso, ba meki ko simba kaka, ba moni elongo ya papa Sayala, le grand sacrificateur. Na ili boso bino poete, na pesa bino masango eko de kanakati ne ekolo Congo. Na mukuse na yango e bozala bomesana na biso lobike tolbaka na mukuse ka moi 5-10 minutes et tokomaka na molai pardon pour te exploiter ba sujet nyonso. Mbotelo sakapai na bino tozali le 19 janvier 2024. Ya solete bandeko bomesana te. Kombo mesana komona ngate bomesana te koyoko nyonso na lobaka. Bamingi basepelaka nango, bamingi pe basepelaka nango te. Et dérangeaka bango. Mais papa, maman, chers compatriotes, et dérangé te. Malobo ngana zongo na lobaka, et dérangé yo ta mokete. Eza pona yo te. Soki dérangeaka yo, lobaka te, benga me bana na yo, bayoka na bango yango. Boki ngai malamu. Soki dérangeaka yo, ou kombo ya kimbangu, vulusi kimbangu na ntungunwa, komo mama kipa vita ndona, komo bankoko na biso e dérangeaka yo, benga bana na yo, balanda, non, ça vous concerne, ça ne me concerne pas. Vous comprenez ngai? Yo tata yo mama soko mone dérangeaka yo. O Nzambe ya mpungu tulendo. O bakombo ndenge ko bakoko za belelaki. O komba kimbangu et dérangeaka yo aujourd'hui na lancer yo appel. Demande à tes enfants de suivre pour être concernés bango dans les jours à venir. Et pour concerner bango dans les années à venir. Yo et pas na yo c'est déjà trop tard. Pour être au simba. Ma bon, on est tendu makila. Ya yo, ils ont déjà trop tard. Moi, au sokolango, ils ont déjà trop tard. Mais, qu'on rendre dans un mauvais service, fais un effort. Appelle tes enfants là-bas. Suivez ces messieurs-là. Et qu'on sera important pour le jour à venir, pour la yo, pour la vie, la yo. Dites ça à vos enfants. Dites ça à vos enfants, n'oubliez pas. Ne cachez rien aux enfants, dites-leur. Suivez ces messieurs-là. Tout ce qu'il dit là, c'est pour vous, pour votre avenir. N'oubliez pas. Alors, très chers compatriotes, très chers amis, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous font semblant de ne pas voir ce qui nous arrive. Ils font semblant parce qu'ils sont en joie. Ils font semblant parce qu'ils gagnent bien leur vie. Ils font semblant parce qu'ils pensent que la colère de Dieu va trop tarder. Mais, bona ngai makasi na molongo nyonso kanda ya Nzambe ya ko umela te oyo bisengo ba ko sepelaka ezali courte joie bisengo ya mukuse ya tango moke la colère kanda ya Nzambe eko frapper, je vous assure, eko frapper. Alors, il a insisté que l'obéla bango, quand l'engaï est frappé, matata.
bosepela bobina ya solo te tango mbonda ezalaki elengi makina ezalaki elengi me tango ba mbonda epasukaka maki bato nyonso ezalaka na mawa loketo mbonda epasuki makina esili na tango bino boza kosepela misusu baza na pasi oyo ayo makila babenge be na Kongo ana pasi bobeti kara po etali yo te yo betaka kara etali yo te yo continue chemin na yo mais na sengi na bino parlez-en, informez vos enfants balandaka beaucoup des émissions to sala na kati na chaîne na biso toloba ekoraté lokomo ekoraté te. Croyez-moi, je vous dis, et l'autre qu'on raté est zaté. Et sa question y attend. Et sa question y attend. Mes chers amis, balance le Congo, je vous ai dit déjà, na qualité pour le Canada, le Congo, sur la vie, na niveau politique, na niveau socio-économique, pas te béné, bazar, ça, la semblant. Oui, faites semblant, jouez comme vous voulez, personne ne vous empêche de jouir. Personne ne va empêcher Bino de chanter, de crier, de cigales. Nous savons que vos amis sont cigales. Alors chantez, chantez, criez. Matondo. Alors mes chers amis, je vous dis karma, les récoltes, ce sont vos enfants. Ce que vous semez aujourd'hui, récolte banana bino et kozala na bango pasi bako supporter yango te ndenge bana ya bato misusu ndenge bandeko mosusu ona moma obatie maboko na matama baza na zamba baza na bitumba bayebi te bakolia nini bandako na bango ezindi bandako na bango moye basala ya te l'état démissionnaire. Mais ne vous en faites pas, tout finira par se payer si bas. Ah bon? Voilà, on dit un message, Oyo Kimbango, Alobi Zambia pour Tulendo, Alobi Nebison, Alobi Labino. Et surtout, Alobi Nangaina Bisama Oyo. Les gens prophéties qui a beaucoup confondre les gars pasteur. Naza Kolobezoye la Gabaloba. Alobi Nebisama, on va bien m'empinguer Kolo Congo. Est-ce que vous avez un bolingo ma belle Kolo Congo? Alobi Nebisama va gêne. Est-ce que vous avez un bolingo ma belle ou vous avez un sepela? Ou vous avez un nyata, ou vous avez un bina, ou vous avez un crier? Vous avez un sengo, vous avez un bolingo na yango? Ça c'est la grande question. On va lui tout la bino. Bino mampinga, bino ba jeune, bino ba fonctionnaire, bino ba ndeko tout ya 4 coins ya Congo. Oui, vous avez un sepela likolo, ya ma belle ou vandi. Est-ce que vous avez un bolingo na yango? Ceux qui ont un bolingo na yango malamu. Ceux qui ont un bolingo na yango, je n'accuse personne. N'a pas accusé personne. Mais n'a pas interpellé bino. Voilà bolingo ya ma belle ou pas. Bolingo na yango mikolo banini ko trahir ya moté. Bolingo na yango mikolo banini ko saboter ya moté. Bolingo na yango mikolo banini na mibeko nzamba pesa biso. Na ba principe oya nzambe alobi bolingo mibeko pe misala. Est-ce que bozana yango pour nous sepela na mabele evandi sibino o zo supporter pour na bino? Nakanisi ko comprendre. Alors, bande ko bana sume ko Congo na kanisi tango tolobaka ke bankoko ya biso bazaki na sagesse. Tango bakoko alobi mwana keba mbule za koya. Mbule ezali koya keba ko biko ke mo sikate ko akoko yo polobaka akoko yo pe akei avec ko jonga ko pola me koko alobi mwana na lobela kiyote pona yebi amesana na mbula. Amesana na tango na ngolo ya benga bande ko suto tondi ba pe bango mvula. Alors na kopesa bino ba tango ba koko ezala kindenge ndini ba koko na biso oyo to finga bazalaki akomisa koko kei na pa ba koko balobi non awa biso na mboko ya biso tona ba principe oyo ezalaki ya nzambe bande ko bolanda ba principe ezalaki ya nzambe balobi awa na mboko ya biso soko ye bino ndenge tobinaka na lokolo moko soko okei kobina makolo mibale balobi oza ya biso te koko oza etumbu
et bakoko wana bazaki inspiré na paye na Nzambe. Nzambe inspiré ki bango pote bazaki na alliance. Owa koko musala bi ngana kokende de sika boye na kokatsa na kokende na Braza. Kuna na Braza koko wana ayaki awa tozalaki na poko awa ayaki ameli ba mususu lelo ba lute yaki ndoki aki ndoki na bango te c'est la puissance na bango oyo ebangisaki mokili mobimba o Nzambe apesaki bango bukasi wana ya koloba ke wi bandeko mosusu ayalobi wi mindele bayaki na mboka na biso mais lelo baye bamonika mboka mwa mai bayaki po basala mabe bayaki po bazwa mabele wana mais bamoni mboka mwa etondi mai oh baya vient tourner mais babengi tour de contrôle mais toyi wana poto kota na mboka wana mboka eza te tomona sika wana mai abite na distance mobeti wana ezali na kati ya mboka wana abi tozomona mai bakolo mboka baboyaki obokokita te ayebi sio ayeke baprincipe ono aye pena balobi no toke kozwa moto wana mindele baye bakanga ye baye bazotuna po moto oluka moto boye bamoni mwasi na place ya mobali toluka monzoka te bazotuna ye wana biloko wana nyonso nani abebisaki yango biso nde tobebisaki na baprincipe po mingi biloko wana banéglige yango me mondele akamata yango atia yango na kati ya service secret na bango na société secrète na bango bautilisaka yango wana bomona yango bazala mpena mayele bazotonga me bazotonga mpo bazala baprincipe na bango oyo bankoko na bango oyo yo babisaki te loba yango nyonso mabe bengi yango nyonso abondoki bwaka yango lelo komi Nzambe alingi biso te Nzambe alingi biso toza kosambela me Nzambe aza kosala rien Nzambe aza kosala rien Nzambe asalaki na bankoko po bazalaki na alliance na ye bandeko oyo nalobaka na biso bino bandeli soko olingi kolanda nga te yebisa mwana na yo alanda po mwana na yo akoyeba makambo na koloba lobi akomona yango papa wana alobaki yango po ezoya eza inévitable eza koya ntango ya Nzambe ya solo eza koya bokomona yango na mabele kongo bataloba tokoseki Nzambe yango nzoka bombaki biloko ebele biloko ekobima baminere kobima ebongo biloko tobotrahir mabele kongo bokosuka bokoloba nini na mabele bosali mabele wana bosali mabele wana mabe. Voilà bandeko ezaki conseil que chacun de nous ameka ko retenir yango a passer na bana na ye po ete bana bayeba ezali mokili tambolaka na baprincipe Nzambe wakela mokili atiaki baprincipe na chaque mboka na chaque mokili boza na baprincipe yango oyo soki atalaki ke na mboka wana babati na moto kuna malili eza te akotia bino baprincipe na bino ya moto soki mboka wana eza boya kotia bino baprincipe orespecte mais na ntango bakomona ya un salva mpo na Congo bato bino basala semblant yalango rien eza kaka mvula te yalango rien mai eza komona eza komata mai eza komata naorapele bino mai eza komata bokarive koganga lisusu te ntango mai kokoma na monoko okoganga te ntango yango oyo bokota na bisengo te bokota na rythme wana mbonda te mbonda eleki elengi me na ntango ekopasuka po okolela ndenge bandeko mosusu bakolela lelo wana ezalaki mateya nayaki po ete nateya mingi na kati na biso oyo bana kati ya mobungi boloba bosala effort boyesa bana na bino ntango ekoki Nzambe akosala kanda na ye akolekisa yango te ke baoyo nyonso bakotrahir bayebi natangi eske natangi koma moto natangi koma moto te na akilize personne me nanobi na moto nyonso oyo na kati na ekolo Congo oyo aza na kati na distraction be na Congo oyo aza na kati na distraction ntango yango oyo omeka koresonne je suis dans la distraction. Quelle distraction? J'ai fait quoi? Est-ce que nous avons un principe de Nzambe que ce qu'ils sont en train de faire, Nzambe a toléré en côté, Nzambe a séparé en côté, Ezakayo. Quand les Zalaki de Belarus de la bambou de Belé, c'est que vous avez sauté. Réaction Nzambe est que Tandakate pour te tomber yango.
alors bandeko oyo nyonso aza koyeba te nzambe azali na sengi na bino na encourager bino toluka vérité na ye toluka ye na biloko na lobi te bolukaka mikanda bonatanga ba bible bonatanga mikanda bonatanga bi botanga ba bible te na lobi tiana mutu na yo biloko misala bolingo mibeko mpe misala misatu koluka minete na lobi ya minete na lobi 5 te po compliqué oh 10 loi te na lobi nzamba lobi boyeba biloko misatu bobanga botosa yango bolingo mibeko mpe misala yango oyo nzamba apesi biso komi nyonso na kati yango wana tolandela yango e tokolonga na yango elobi 10 te o 10 commandement te 10 commandement te tolobi misatu bafacilité yo omoni ozalaki na 10 devoir ya 10 devoir te babi kozala 10 devoir te baza kaka bapesi yo misatu 10 commandement te me 3 seulement 3 éléments. Oh, te papa seleke betoro kangango te ezali misatu bolingo mibeko mpe misala nde olongi. Voilà matondo botikala wana boyoka pida information to lango wana ezali poko la musaka bandeko balelaka ba unité mais c'est important information to kolobela bino eza regroupé na ba o nyonso to lobela bino par ba biloko ezoleka na kati na mokili. Allez, à tout de suite. Merci.